Bandeko balandi ya Pro Info Lingala tokutani lisusu na mokolo na lelo esengo ezali yanga ya kozala lisusu liboso na bino na tombe bino boye malamu na espace na bino oyo tobengi bitumba makanisi esika tokanisaka mpona mboka. Donc awa toyaka kolobela mai matali République démocratique du Congo. Alors naza na esengo mingi kokutana na bino lisusu na mokolo na lelo kaka ndenge tolobaka bokende sika mosusu te botikala kaka na Pro Info Lingala bozala toujours branché et puis osenga kaka soutien na bino bo continuer ko soutenir biso ndenge nini na ko s'abonner soki bozo s'abonner eza manière na bino ko soutenir biso et ko pesa biso lisusu makasi ya ko continuer pe ya ko koba kosala kaka mosala lolenge et sengeli bandeko balandi ndenge kaka tozaka na habitude ya koloba mai matali mboka mai matali actualité lelo pe tokolobela mai matali actualité tozana ba sujet mibale o tokolobela ya liboso tokolobela ce qui concerne l'épidémie ya Ebola oyo wapi eza na Nord Kivu na Ituri tokolobela comment évaluer to comment est-ce que bakoki ko encadrer ba makambo parce que dernièrement ezalaki hier c'est to monaki comment est-ce que moi mbutu salamaki na Ituri pembeni ya ville ya Bunia na hôpital général des Rwampara donc esika wapi moto akufaki azaki cas suspect mais population ezokokaka ko comprendre te que non eza Ebola wana ezoboma épidémie wana ezoboma ravagé dans le passé toyebi comment ravagaki comment eboma bato comment bato bakufi voir même comment au monde ndenge monde eza mobilisé omoni comment OMS Organisation mondiale de la santé baza mobilisé donc ozomona ba pays la mobiliser parce que bayebi lolenge épidémie oyo ebomaka ndenge esalaka eza eloko moko ya malamu alors la population azana azokoka ko comprendre yango te donc bakondi ba augmenter ba matisa lisusu niveau ya sensibilisation parce que c'est sûr population azo comprendre te parce que réaction ya bato lobi kondima kaka balingi kaka bazwa ebembe na bango bazwa corps na bango bakende nango alors soignant ba pekisi bango babisi bango que non moyen ya kozwa ezat alors esali mbutu na kata mbutu wana eza na ba o bakimi ba oyo baza ba cas suspect ba oyo kutu ba confirmer bango baza na Ebola baza 6 3 ba confirmer bango baza na nini na Ebola bakimi alors kokima on attend kima baso kende ko propager yango parce qu'ils seront en contact avec les autres tant ba kozala en contact na bato mosusu ekosala nini ekosala ete nini wana et se propager et si ka baso luka ko contenir yango koyeba moto ya liboso azwaki yango bato basaki en contact na ekosangisa bango koluka kolandela bango et kopesa bango ba soin bino bozo kende su ko propager yango donc sensibilisation il fait la makasi na Nord Kivu pe na Goma pe ezali bomonaki Goma eza ville eza contrôlée par ba rebelle bomonaki comment est-ce que ba ka oyo ezalaki ba retrouver ki ka moko na yo ka mususu pe ezalaki sous retrouver mais moto yango a kufaki donc nyonso wana comment gérer na ba rebelle wana ndenge bazali wana et puis ba mboka mosusu bakangi ba frontière na bango Uganda Rwanda bakangi ba frontière na bango na RDC dans ma partie wana alors ba peuple ako vivre ndenge nini nyonso wana ezokende lisusu ko pesa pasi na pasi o bazana nango déjà ya kozala sous l'égide ya ba rebelle ya FCM 23 ya guerre ya makambo nyonso après bakisi susu pasi ya épidémie oyo ezali pasi mingi bandeko balandi tokolobela pe communiquer oyo tomoni awa ya province ya Tanganyika ya maire ya ville ya Kalemi oyo wapi a lobby que non et chef de l'état a annoncé na Kalemi alors bazo senga bato ba bongisa bato nyonso bandako na bango eza pembeni ya boulevard Lumumba ba bongisa
bandako na bango babongisa mpona nini po chef de l'état azoya tokomeka mpe koloba parce que makambo wana tomoni yango kaka na kalemi te même ici à Kinshasa ça te fait soki chef de l'état aza annoncé quelque part bobanga na bino te na butu bakobongisa parce que bayebi chef de l'état ya amona impression ya malamu or soki chef de l'état leki place wana te place wana ezalaka bien te ebongamaka te eza bien te eza sali te mais ntango chef de l'état bakoyoka chef de l'état azoya babongisi yango tokomeka mpe koloba sur makambo wana oyo nauti koyebisa bino na kati na esika oyo bandeko balandi tozongi na sujet oyo wapi ya makambo oyo epidemie Ebola oyo ezopesa pasi mingi parce que eza epidemie oyo ebomaka na ndenge ya kosakana te alors le gouvernement bakondi bato nyonso il faut sensibiliser population toyeba lolenge nini ya kose protéger toyeba lolenge nini ya kozala pour que maladie wana continue kose propager te ezalaki eza kuna na Ituri place wapi bazwaki ka ya liboso eza pe na Nord Kivu na Goma esika wapi bazwaki ka mosusu alors tomonaki comment le gouvernement se mobilisaki l'OMS comment se mobilisaki mpona koluka pour contenir kolandela baka suspect nyonso moto ayambo azwaki yango azalaki en contact na nani koluka bato nyonso wana kotia bango esika moko mpe kobanda kolandela baswa na bango pour que makambo ezala malamu e continuer ko se propager te parce que soki e se propager ebomaka na ndenge kosakana te déjà esalaki 130 morts si na bosani te ezalaki déjà 130 morts na niveau ya Ituri et puis baka suspect ezali ebele alors na Goma pe ezali deuxième personne oyo testaki positif na nini na Ebola ye babi akufaki alors je ne sais pas comment rebelle il y a FCM 23 comment bazo s'organiser pour contenir parce que nous avons suivi ici lors il y a makambo kako sur épidémie Ebola le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya ndenge alobaki parce que batuna qui question concernant comment ndenge toyebi que non Goma Bukavu eza contrôlé na ba rebelle ya FCM 23 ba vieux zo kitakuna te alors comment est-ce que makambo eko salema puisque ba ope baza kuna to ba o baza na Ebola ngo baza ba congolais alors il a répondu kabi bazo zela ba rebelle ya FCM 23 ba quitter parce que il devrait déjà quitter. Toyebi qui devrait déjà quitter. Même ça qui bango, ba soldats rwandais ba quitter sol congolais et puis bango pe ba quitter. Toyebi que bango balingi kolongwa te, bango balobi ba ko continuer ba koko ba kaka kozala wana donc et ça peut moi mbutu parce que déjà wana balobi ka ya liboso ezali ka mi balé moto wana kufa kisko bato bazaki na bango en contact. Baza wapi ti ba kende ko contenir bango ba kende ko balandela bango makambo wana ekosalema ndenge nini parce que toyebi aéroport eza ya kokangama donc eza vraiment pasi parce que pe comment voisin na biso kangi frontière na bango parce que Rwanda ainsi que Uganda suspendre vol na vers la République démocratique du Congo et puis kangi frontière na ye moyen passager leka bakende bazonga ezali sous te à cause ya maladie oyo à cause épidémie oyo ezali épidémie Ebola alors on ne sait pas comment est-ce que Goma eko survivre nyonso wana eza makambo ya kotala pe ya kolandela parce qu'on sait bien baza wana baza ba congolais fait pe kolandela pour que bazala épargner surtout une épidémie wana c'est qu'il faut faire eza sensibilisation kotia ba moyen G pour que bakokape kozala épargné na épidémie oyo tobengi Ebola bengami na kombo ya Ebola na Ituri. De l'autre côté hier nous avons su je pense que dans les réseaux sociaux bomonaki vidéo ndenge ezotambola comment est-ce que batie moto na installation moko na hôpital général ya Rwampara après ya Bunia wana toza na province ya Ituri alors il y avait moto moko akufaki bandeko ne bayeko senga corps moto wana balobi aza cas suspect il paraît qu'akufaki n'Ebola po azaki bandeko présenter ba symptômes wana alors tango akufi bango balingi bayaka kozwa corps bokozwa corps ndenge nini bapekisi bango kozwa corps balingi te basali désordre kosala désordre wana basali esali que malade oyo bazalaki interné wana oyo baza na virus ya comment baza na pardon l'épidémie ya Ebola sali nini
ba kimaki. Donc si personnes ba kimi 3 balobi bakana bango donc baza testé positif. Bango vraiment baza na Ebola. Alors misusu wana pe ezaki ka ba cas suspect babandaki kolandela par rapport à ba symptômes babandaki ko présenter. Alors kokima bakimi wana toyebi te bakimeli wapi so bazongi na bandako na bango bake kobatama wapi. Alors nyonso wana eza c'est parce que la population peut-être azo comprendre gravité ya épidémie oyo te. Alors on demandera aussi na ba autorité ba sensibilisation ezala makasi pour que la population a comprendre, parce que je pense soki bandeko ya moto akufaki babandeki ko comprendre risque ya kozwa corps wana ya maladie oyo bakokaki ko comprendre, peut-être ebele bayebisa bango eza ba mythe eza ba maladie te eza makambo lokuta yango wana omoni bazokoka kosala nini bazokoka ko comprendre yango te, mais soki ba comprendre réellement eza maladie eza épidémie oyo eza makasi mingi ezoboma ba conséquences tango nyonso wana ba comprendre. Je pense que ba réaction mosusu ekozala te, parce que réaction oyo ekotia lisusu population na risque tie pe bato mosusu baza bandeko na ya bato bakimi wana etie bango na risque, parce que bango pe bazo risquer bazwa yango bisika nyonso bango bakoleka bazo présenter baka wana ekosala ete bato mosusu pe bazo présenter ba symptômes wana ekosala que bato mosusu pe bazwa yango wana tozo senga na gouvernement na bakonzi bayeba comment pour sensibiliser population kotalisa risque kolakisa bango ba mesures préventives ndenge tozoloba na esika oyo yango bazosenga tosokolaka maboko na mai pe na savon régulièrement, donc na ngonga nyonso, donc osali mwa otamboli mwa mukie ozosokoli mai na savon ozonginda koso donc ezala vraiment ekoma lokola mwa mode de vie na biso. Alors et puis éviter tout contact, éviter contact nyonso na makila, donc ba fluide corporel mitoki nyonso wana éviter yango na ba objet oyo bato baza na malade wana ba utiliser ba objet na bango te, éviter aussi ba makila na bango te, donc nyonso wana et ko permettre yo te ozwa Ebola, mais soki oke ko simba makila moto aza na maladie okozwa yango. Alors et puis ko simba lisusu corps ya bato bakufi te ndenge ka oyo tozoloba ya Ituri oyo ya Ituri, comment est-ce que bandeko oyo balingaki bazwa corps bapekisi bango baboyi basali trouble, donc balobi corps ya moto akufi na Ebola sans équipement spécialisé, yo za na équipement te, yo za monganga te, yo yebi ndenge basimbaka basalelaka bamakambo nyonso basimbaka bakor wana te, oza na équipement oza na biloko esengeli te osimba okokende kosimba corps ya moto akufi te. Wana eza bato oyo bazosoigner bato oyo bayebi makambo wana nde bango bayebi comment kosimba bakor ya bato bakufi na Ebola. Et puis éviter lia comment animaux sauvages ndeti chauve-souris, je pense benga bango ngembo na lingala nini makaku oto benga singe, donc éviter lia pe simba animaux sauvages wana oyo natangi na kati esika oyo koboya kolia, parce que yebite animaux wana donc babomaki soka azaki na maladie. Et puis signaler rapidement so bomoni symptôme moto fièvre, moto azo fatigue eleki makasi, et puis moto azo sanza, moto azo leka libumu oto bengi diarrhée, azo sa diarrhée, moto azo saigner, donc azo bima makila nyonso wana eza il faut signaler yango eza ba symptômes ya Ebola. Pe respecter isolement o ba bengi donc ba tio ba isoler yo pe suivi médical soki ozalaki en contact na moto oyo azaki na Ebola, ozalaki en contact na ye balandela yo suivi médical soki ba isoler yo ozala esika yo moko pour que okoka propager yango to pesa bato mosusu te. Bandeko balandi to komi kokoma vraiment na suka, mais tolingi to placer moi un mot par rapport ya communiqué bozomona tomoni maire ya ville ya Kalemi parce que le chef de l'État est annoncé là-bas na mikolo ezali koya kokoma kuna, alors asalaki communiqué mpona kolobake bato nyonso bazovanda pembeni ya ba grand acteur ya ville ya Kalemi, boulevard Lumumba, bato baza na bandako na bango wana ba repeindre bandako na bango, ba peinture na bango wana ekomi ya kala mingi ezosala bien te, ba repeindre na mbongo na bango na mbongo ya
ye maire ya ville te mais na mbongo na bango ba répondre pourquoi parce que les chefs de l'État ko ya wana akoleka wana donc chef de l'État kuta ville eza kitoko kotinda bato ba répondre projet moto aza nango te o moto akanaki kosala te bino bozoba na mbongo te so bopesi bango mbongo tonzimi opesi bango mbongo bolobi bo répondre po chef de l'État ya komona que non ville eza kitoko ville eza propre alors bino bopesi bango mbongo te bozo obligé bato puis bozo loba soki moto asali te boko sanction et kozala boko sanctionner ezalaka te makambo oyo eza kaka pa maire ya Kalemi te même ici à Kinshasa ezalaka soki chef de l'État a annoncé quelque part bo banga te bakobongisa soki sika wana ezalaka salité ba foule ezalaka ekolongwa na minute akotanga parce que chef de l'État azoya tant chef de l'État okende ezongi ya kala je ne sais pas ça c'est quelle manière de travailler bozo travailler pour chef de l'État ya amona to bozo travailler pour l'intérêt de la population parce que soki esika ezalaka propre chef de l'État ça l'annoncer ta koiko leka par surprise okutango propre parce que vous avez toujours l'intention ya kobongisa yango mais soki eza ke bobongisaka te eza salité boyoki chef de l'État nga moko na mona yango jo chef de l'État ya je pense EP1 ou 2 yolo non je ne sais pas si l'école na bosani kombo bien na Kamina école wana na yolo chef de l'État ya na biso ki mwenza wana ebongamaki okonzi matin ebongamaki na ndenga kosakana te parce que le chef de l'État devrait arriver tango chef de l'État zate bosoto ezali soki chef de l'État lobia ya nde wana boche propre maintenant wana eza manière nini ya kotravailler eza manière nini eza makambo oyo tozo décrier makambo oyo tozo dénoncer pardon oyo toboyi eza makambo eza lolenga ko travailler te bozo aider chef de l'État te bozo aider pe population te parce que vous devez travailler pour la population donc esika bopeto esengeli eza la population azo vivre wana bongo bato bavandaka wana baza na droit ya bopeto te bopeto eza kaka soki boyoki chef de l'État puis wana eza kokosa chef de l'État vous ne travaillez pas botravaillaka soki chef de l'État aye soki chef de l'État aye nde wana eboluki bato soko bato nyonso wana pourquoi pas komobiliser bango ezala eloko ya chaque semaine ntango tobalobaka samedi salongo bobongisi boyebi ke non eza chaque samedi bato batravaillaka otie bamoyen onge bato wana batravailler alors pourquoi eza kaka soki chef de l'État babengi chef de l'État zoya nde se précipiter pona kobongisa lolenge maire ya ville ya Kalemi azosala et puis azo obligé na bato ba répandre na mbongo ya pesaki bango o bakoya ko répandre po chef de l'État monango propre to comment en tout cas eza makambo ya ko dénoncer pe makambo ya koboya yango to ekolobela yango na kate sikoyo toboyi makambo wana bosala mosala loyenge sengeli bosala mosala pona chef de l'État te bosala mosala pona population parce que biso pe toko juger bino donc tant bozo sala malamu ezokende pe na compte à chef de l'État parce que bozo sala bien alors soki bozo sala mabe ezokende pe à l'encontre ya chef de l'État alors ndenge kaka tozaka na bitida koloba ndeko kolobela kaka makambo etali actualité yango tolingaki tolobela ba sujet oyo mibale to tonzi bino botonzi mingi bino bae bozo ko bakolanda biso bozo continuer kolanda biso ba réaction na bino pe eza le bienvenu awa parce que eko sala pe te to s'améliorer sala pe te to bongisa makambo eza malamu te en tout cas matonzi mingi to kutani mbala sima avec le même plaisir continuez de vous abonner au revoir.